Félix Tshisekedi azokutana lelo na Doha na Emir ya Qatar. Cher Tamim Ben Hamad Al Thani bokolisi bondeko pe boyokani ya nkita kati na bikolo mibale nde ezali kati na masolo ya bokutani bwa yambo ya mokonzi ya RDC na ya Qatar. Masolo kati na kabila ya Haut Plateau pe ya Moyen Plateau ya Fizi, Mwenga pe Uvira na Sud Kivu mabandi lelo na Kinshasa. Bato pene na nkama moko na ndambo bazali kosolola kino mokolo mwa misato pona kimia pe bokengi ya bisika biye. Joe Biden lokola bakonzi babikolo mingi ba molongo ba pameli bobomi bwa bato nkama moko na sambo na basoda baye bazwaki bokonzi na Birmanie. Bana sambo bazalaki kati na bato bazwaki masasi ya basoda na milulu ya botelemeli basalaki tango mapinga bazalaki na lifilili ya monene. Président Félix Tshisekedi asengi ete basi bazala pe lokola na mbulamatari ezali kokilama elimboli kalaka mokonzi ya UDPS na balandi balingomba na ye. Pene na sanza moko na ndambu ekoki uto ministre wa yambo atiamaki pe mbulamatari ezali kozelama.